soki ekatani soki eza mibimba tokata ngoye très horrible. ezalaki kotala te na kilasi ali mobimba soki bayebi te bichoko eza ya kokatana eske eza ya mibimba wana eza sipoma ela baminganga nde kuna bichoko moye toyebi ezalaki te na nzambe. Mais leur a dit seulement que le pire est comité. Parce que c'est je crois le deuxième jour, tant que tu as la 7e bagarre, tu as ça. C'est là qui est constant à comment il y a eu l'équipe. Ça, il y a des passages qui n'ont pas de mokasa l'image. Il y a eu ça quand même des nazars, quand même comme théâtre et quand même là-bas. Syrien, moi, 100 francs, on va s'en dire. Bon, c'est symbolique, mais oui, au Souma. On te salue une petite délégation. Moi, tout le monde va y exalter. On s'est dit, bon, ça va une petite délégation. Tout comme pour que beaucoup de temps, officiellement. On va le décor. Kapamba. Apo baloba bakomede balingana te ta basacrifice bangomba. Ah, Ok, 2 ans. C'est ici. C'est ici, hein?
Yana makambuto ndo sala papa vinga mati yo kindina kwa kota yo medical so ikeke mo bitela kiwapi desensitive na mwa mateli no ona tsikala oyeba kaka na mutu yango wana wetikala ka ebe shoot monitina ikoma kiboye nande ibende ndi pasora kinde promesa kimicho konje ya kilibanda kandi bondo mona na ba photo wana bazwi senga kikaka kanga basala ndio mona kinde tukoma kibungona ba ni soke kata ni soke izwe izami bimba to takata ngoye Très horrible. Les arabes ont été maquillés, salis, mon bimba. Ce qu'on va éviter, ils ont katana. Est-ce que ils ont mis bimba? On les a spoumés là, bamingangande, on a pu se mettre les arabes qui tiennent Mais leur a dit seulement que le pire est comité. Parce que c'est mon mot je crois le deuxième jour, tant que tu as la 7e bagarre, tu as parce que là, c'est un accord qui tout en train de faire l'équipe. Ça, il n'y a pas ça qui n'est pas là. Il n'y a pas ça. L'image. Il n'y a pas ça. Quand même, il y a ça. Il y a comme théâtre. Quand même, il y a pas. Quand même, il faut informer. Septième là, je lui créé que nous. Mais dans le bandage, il y a sur ma. Ok, ça n'a pas nous non non. Joli, il y a ça n'a pas. D'ailleurs, vous avez 4 cas. À part, yo septième bagarre, papa Godel sur ma bataille. Ça qui n'a comment na campus na de comment au maï na masina. Mais bon, ça va. Mais quand même, ça a quelque chose, total, alors on a bandeko, la première réunion, tout exposé cas. Alors on s'est dit malade, ils la raté pas, c'est nous autres, ils la raté. Tout ça, c'est à moi 100 francs, 200 francs, total. Oui, au Bima, tout le monde a bandeko, rose, moi serein, moi qui ici. Voilà. Dès nous osambisaki na base de artiste mosusu tokabona entre bandeko na biso baza na bahôpitaux toyuki déjà pa ya 7e na kapela na kalamu toyepa na yo tosa programme ya okoma pa ya papa Godel na campus kuna remettre moi un petit rien moi 100 francs basangisaki bon eza symbolique mais boye kosunga une petite délégation, moi tout le monde va y exalter. On s'est dit bon, ça va une petite délégation, tout comme pour que beaucoup de officiellement. On va mettre quand on s'agit pour nous dissoudre. Voilà.
Ouais. Je m'appelle Laetice. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, c'est belle. Merci. En tout cas, tu as vu que nous autres aurons les caméras rapidement. Mais qu'au bout d'un moment, il y en aura progressivement, malin. Donc nous espérons seulement que Dieu fera il a déjà fait quelque chose. Oui. Et guérison va continuer dans nos autres. Pendant que nous sommes on a posté promettre que ça a quelque chose, toujours continuer à nous souhaiter que participer moi loko, tous ans à te quoi au Talawana, tous souhaiter que tous allez se soirée. C'est ici qu'à essayer de on va souhaiter que wana sozongindako boya au Tala yo bisoso totala ta moi miliki moi nini quelque chose bando musoma bo bakisa. Du moins tout le monde a été to que ne milai to be ko mke mona ni nano to yambango to tikana parce que bo so. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok. Bon, pour vous, Mélamine, je pense qu'on va faire une petite prière. Quand on va entendre pour que ça peut continuer, c'est là tout le monde Seigneur, merci éternel de tout Père. Nous te rendons grâce de ce que tu as fait, parce que notre soeur soit encore en vie. Ce n'est ni par sa force, ni par notre force, ni par notre gloire, mais c'est par ta grâce et ta miséricorde que tu as voulu que notre sœur ne quitte pas cette terre des hommes. Merci pour tout, merci pour ta guérison en elle, éternel Dieu. Que ton sang, Seigneur Dieu, puisse la couvrir et que ton esprit, Seigneur, le garde contre tout mal de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va. Merci. C'est le problème. na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Mama, if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe sali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteki ko zana bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir en docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé bien moi Likuma
ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami siko nakokikanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba beningai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe.
Zibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le boité. Comment ça te va big ba? Il y a un gros Zibe service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingité. Mokili Mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc, à Longo de Bishop Pili, il y a ma cambo et ça y a 40 jours. Mais, au moins, la contenir, ça a 6 mois. Papa Sine, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me découvrir avec qui? Avec qui la photo? Place, il y a Série, il y a Kochabilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Na pena tatola bon sambe na yo so bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambano na ye. Na ye na babasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Bisenga senga nsamba lole Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Bato bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga nsamba lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu Yesu Lokotanga
shina mwatiti shina nsambi watsenzelela watiti shina mwatiti shina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe sindika que Dieu vous bénisse.